Mbotéphone Plus, je suis Chimane Mengi, Chichi Ladona, une influenceuse. Je suis sur TikTok. Donc, tu es à l'aéroport Lelo Ponakozwa Fali Aigle, notre grand frère, à l'honneur de double stade de France. Donc, Nazanga mon côté, Nazana ba fan nanga baza libanda, na bandeko nanga na ba ami nanga, ba warion toujours. Donc, Fali. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Okoki ko comparer na yo Fali na Ferré, c'est normal, il est permis à tout le monde. Mais est-ce que ba comparaison ngo eza raison? Makambu Fali azo sala lelo bandeko tolinga te, eza tanaye, eza destin oyo Nzambe atia na nzela na ye, akosala boy. Azana 4 stades de France. Azala invité 2 fois, et pas Bakassav, Nuit africaine, et puis 2 stades de Naye, 4 fois. Lelo a Betty Parc des Princes. 5 fois, il y a un stade à Libanda. On doit être honnête na makamutoza kolobaka. Lelo azongi na Congo bayambiye, ba image pe ya Ferré, bakomi kolekisango, bakomi kolekisango. Comparaison, on ne force pas la comparaison bandeko. Tant que boza ko comparer awa na Congo, ndesika président aza kukumisa Fali. Bobo sanateke mukolo Tshisekedi azo sala nini conférence de presse na ye, ezalaki mukolo oyo Fali azobeta concert. Ba changeaki date ko changer. Imaginez-vous, Fali azobeta concert, gouvernement ya pays, gouvernement do président lingia solola. A changé date pour aibi ke batu bako kipe yete bako landa mingi makambo ya Fali. Président a changé date à conférence de presse na ye. C'est ça la force ya Fali pour pas lelo. Nazolo ba makambo ya oyo lega soki ba dizate, nazolo bela pe makambo ko ya lobite, nazolo bela kisikoyo. C'est Fali qui fait la loi tolinga te lelo. Tant bozo mema ba comparaison à la con bandeko, bo mema kapé ba comparaison ya musique ya solo. Est-ce que Ferré azako tenir, akoki ko tenir devant Fali tant bazo sala ba comparaison? Qui est populaire? Parce que popularité bazako mesurango ba place nyoso. Ezate que popularité oyo baba soki ba Roger le combattant bazolo ba JB azala vedette na Congo pendant soki 6 fois. Pendant que bango bazolo bela ki vedette na Congo, Ferré bazolo bela za populaire na Congo, mutu lokola Fali azako kende ko mesurer popularité na ye na stade de France na libanda ya mboka. Wera mutu bazolo babazo comparer que JB abimaso vedette combien de fois, wera azako comparer popularité na Afrique abima meilleure na Afrique. Bozo mona ba différence. Ferré bozo comparer à local à la congolaise. JB bozo tia pe ba comparaison à la congolaise. Mais tango toko bima na makambo à la congolaise, toke libanda ya Congo, c'est là où les choses se compliquent. Ezala pona JB, ezala pe pona Ferré. Les gens qui sont connus na katia batumi na chaque génération, Ferré aza connu par rapport à Fali est plus connu. JBP aza connu par rapport à Wera aza plus connu. Preuve en que na niveau ya ba plein ya popularité à Libanda. On a aussi tout monde déjà Wera popularité na to moni na Grand Paris, to moni na Adidas Arena, to moni na nini Tropical Café, to moni pe na nini na Forest Arena. Wera aza na popularité. To moni pe Fali pour pas côté popularité na tambozo comparer bango mibale. Ferré aza ko bunda. Aza ko bundisa basali ba 7000. Fali aza na ba 80000. Comment bozo sala comparaison wana nazo comprendre binote bandeko na ngai. Ndeko nangai Irene Mabweni sikoza na pesio mbote ya trop ba ser nanga ba Mami Sadiki ba Edwige Balonga sana ba Patricia Edouarda Novo TV officiel ba Gaika Kesa boza ebele oboza ko soutenir chaîne osako yeba boza na impact moko ya makasi na makamboyo. Mais une chose est vraie bandeko, ngai nazana tendance à koloba toujours ba vérité parce que les vérités est dérangeaka mingi, ba vérité ezo déranger bato ebele. Awa par exemple Fali apeti na nini oyo na Parc des Princes, ezala 2 minutes ezala 3.
ba invité ye pourquoi bo banda komi tout na bino bagoloa pourquoi ba invité Fally ba invité Ferrego Laté pourquoi ba invité Fally Ipupa mais ba invité Ferrego Laté Fer azokende na bapoto azot baluka ba place nini bosi bomoni bayambi pe et pas ba jeune ya poto ou be bayambi bas faire kutu to mona pe akende na ba France V4 na RFI nyos basanga na po bayamba ye ndenge bayamba ki Fally France ba chaîne mi balé France V4 TV5 monde bayambi ye pour na interview Fally azoleka ba RFI ba France botala nanu ba langage culturel ya Fally Ipupa Fally ndenge asekaka est-ce que nani Fer akokoka makambo wana bandeko ba comparaison moko ndeko nanga Jean Pierre Mbenga elengana na pesho mbo théâtre nzanga luzolo na pesi pe yombote ndeko nanga comparaison eza bien mais est-ce que comparaison eza raison botala ndenge bayambi rani Fally na Congo ko kita na ye azokene na ba hotel ya kilo esika bazokende koyamba ye pendant que bozotia ba image à faire tango boyamba yambaki après ko violer mwana kende prison un prisonnier nde bozola kisa na bandeko ba comparaison bozo sala ezo bimisa faire ridicule ezo bimisa faire gola ridicule imaginez-vous Fally auti ko beta double stade auti ko beta pena nini na Parc des Princes akiti na Congo président ya mboka aza koloba abako décorer ye batikala jamais koloba bako décorer Ferry bako pays eza ko décorer mutu pays gouvernement président baza ko changer date ya conférence de presse ya président pour Fally azobeta concert mais bozo comparer na Ferry mutu aviolaki mwana akele kosala buzoba na poto bakangi bakosi prison sika azongi ndenge azongaki bayambaki pe epa ata moko te azongaki kaka bandeko nanga botika ba comparaison eza ko zongisa ezo komisa Ferry ridicule na bino bagolwa mobimba ndeko nangai tango bazolobela ba valeur ya Fally libanda bakoki jamais ko se mettre à na penser que Ferry azalaka Fally pardon le seul congolais na kotia ba vie à 4e génération te na 3e génération te parce que autre état autre mœurs na génération na bango azobeta 40 000 places aza koze okende double concert ya France lelo azokende na OD ya 20 000 places boza ko comparer ye na mutu aza na difficulté ko beta 10 000 places bozo comparer ye vraiment eza neti lelo mutu alingi comparer JB na Wera eza nango comparaison est-ce que ça raison Wera aza déjà na actif na ye 3 arena o JB na no abeta te Wera aza na ba effectif ya ba stade ebele na Afrique o ata JB alamuki lelo akosala ka yango te asia komi mubange akosala ka yango lisusu te l'état passé ne revient plus Wera aza na effectif ya ba stade de France na Congo effectif ya France de ba stade pardon stade na Congo na le stade de France stade na Congo Wera aza na ba stade na Afrique o JB na no abeta te comment boko sala comparaison ya boye boko sala comparer soki Wera lelo baza ko beti se libanda na ba arena parce que aza productif ba producteur baza ko se retrouver JB ba ko se retrouver te lelo Fally azo sala fierté ya Congo azo beta libanda azana kutu na posa ya congolais ko soutenir yete parce que Fally akoma africain partout azo kende botala nenga beta kana ba Sénégal abeta na Côte d'Ivoire abeta na ba Cameroun ba plein mais faire sala ka ba report pamba ba concert auti ko beta na salo soki Congo Ferry awa est-ce que bosi botali concert yango fiasco mais ce qui fallait abeti kuna ekozala plein naza na doute mais botala bien fallait oya ko corriger concert wana au moment nazo sala émission fallait azana ba concert populaire na Congo pona ko sepelisa peuple ya ofele lisusu donc ba dépasse na ye oyo fallait faire ko tika la ko sala te parce que aza limité
Encore une fois pona kokoma na suka Fally Ipupa na Wera bazala ba ennemi le lobby bazala kuna te, mais une chose est vraie, ce sont des musiciens bazana vision bayebi makambo baza ko sala. Jibe na Fere bazana vision te, eza batu bayaki kaka na musique boye pona bango koyemba, c'est ça suka na bango wana. Preuve aneke tant ba musicien ya ba Blaise ba Alain Makaba ba Lempela ba longwa ki pa ya Jibe pe asila force na ya Jibe zalaki ba musicien mususu wana ye moko aza incapable. Par contre Wera qui avait une vision, ba musicien nyoso bayaki ba oya sika baza koya Wera za toujours wana bazo kende Wera za kotika la zobeta musique oya ko kende Wera aza toujours kotika la kobeta musique. Ça fait regola Wera zobeta ba abeti ba Zenith, ça erichota nabe Wera beti ba Adidas Arena. Donc atabo kei Wera zobeta, mais Jibe depuis ba Blaise ba kenda JBP asila ba vérité en wana bolinga ka vérité te, mais il faut que le ba vérité n'est comme tel qu'ils sont. Botia ba commentaire, botia ba j'aime, botia ba partage, toza toujours continuer ko sensibiliser batu na makambo tali ba musicien. Wera zo beta le 4 juillet na Forest Arena. Eza Forest National, eza pe Arena, oui. Alors bokende ko somba ba billet, botika distraction. Wera aza mutu baza ko bundisa. Même batu o balongwa cheye bazo bundise. Cela veut dire que aza eloko, aza étoile. Ba bundisa kaka étoile. Neti baza ko bundisa Fally, bazo bundisa héritier, ba étoile baza ko bundisa bango toujours. Dès qu'on a partagé, commenté, on est ensemble.